Yamine bino mo bandeko bomona ki na ba réseaux sociaux. Mama Mimi Yemoko a beleli na monoko mboka. Yesu wani. Mama Mimi a beleli Yesu wani. Na monoko mboka. Mais à quel tribunal à l'objet que va violer qui est. Supposons, réfléchissons un petit peu, supposons qu'aujourd'hui Vital Kamerhe, étant en prison, envoie encore des émissaires pour tuer le juge Raphaël. Papa Félix, aloba peuple d'abord, maloba ya papa na ye. Mais lelo, maloba ya papa na ye, aloba tozo mona ngote. C'est pas encore vrai. Bakonzi ya mboka na biso baza mitema mabe. Mbote, bandeko nanga ya Kuli Media TV. Mbote na bino banso bisika bozali na banda kuna bino na mabota na bino. Topesi bino mbote na kombo ya Kuli Media TV nyonso équipe Molimba. Toye lisusu lelo epa na bino na mabota na bino na banda kuna bino na baitando ike na bino. À la veille ya audience Oyo, il y a Vital Kamerhe et consort contre l'État. Dans le dossier au Batunio Sobaebi, il y a programme il y a 100 jours. Oyo, balobi que il y a eu détournement de fonds publics, détournement de deniers publics. Tout est sous les lots, ça la moi analyse avant que toko mamokolo yango o etangami lobby pour les lots mardi 2 juin 2020 et lobby le 3 juin mercredi et vous allez audience Yamisato na affaire wana ya dossier à 100 jours. Mais avant to kenena au kota na moi rubrique wana muke à dossier à 100 jours wana o ya audience à lobby. Tozonga mwa muke na makambo ya juge Raphaël ou akufaki bino nyonso boyokaki Kisasa Mobimba, République démocratique du Congo Mobimba. Et si c'est ça qui a bango autopsie. Batu nyonso basala qui déjà autopsie na départ pour na kolobate juge wana zalaki empoisonné. Teko mona pe que bandeko na biso ya mapinga ya Kankokolo na morgue ya Kankokolo basai musala na bango ndenge longo bani pe bapesi résultat na bango ekoyaki balobi te juge akufi na poison ndenge batu nyonso bakanisaki. Bandeko nanga, je pense que dans l'histoire de la RDC toyoka batu bakufa na ba poison
bato ebele mpe basala ba autopsie mpe toyoka oui bakangi ke oyo akufa na poison mais emema baampleur oyo te oyo tozomona lelo na likambo ya juge na biso Raphaël Ovungu Nani oyo akufaki dernièrement. Bolimbisanga me makila ya juge eza koloba, makila ya juge eza kobangisa baye oyo nyonso basalaki mabe wana sur ye. Ba oyo bazana les mains sales na minute les mains couvertes de sang ya juge bazana bobangi ya osakana te po bazolala te bazomona juge mikolo nyonso. Et je pense que na rythme makambo ekei soki vraiment to continuer on a ndenge oyo to koyeba nani abomaki ye. Mais biso na Kuli Media TV ndenge boyebi toyaka toujours na cadre analyse to mi poser ba question entre autres questions yo, à qui profite le crime? À qui profite le crime? C'est-à-dire na lingala nani oyo liwa ya juge eza kosala te ye ayoka yango malamu oyo ezosala te ye moto oyo ayoki ke juge babomi ye to pa bomisi juge esepelisa ye po te azala couvert na likambo moko boye. À qui profite le crime? Il faudrait que Batou bayeba que juge pour la Kuli Media TV azo penser que batela qui est poison avant audience il y a lundi 25 après peu audience tout juste après audience tout pendant audience il y a lundi 25 parce que poison oyo bateli juge et ça poison moko expéditif. Ils ont poisonné au retardement. Ils ont poisonné zélisi va jour. Ils ont poisonné batela ke mokolo wana pe alekisi butu wana te alali. Wana na biso ndenge tozo kanisa la Kuli Media. Juge na biso nzamba zwa molimo na ye abatela ye avanda na kimia esika bateli ya pio ya bien kuna na paradiso. Mais biso awa na mokili oyo totikali foto yeba po na nini babomi ye pe na tina nini po tata wana azaki kosala kaka musala oyo batindaki asala azalaki politicien te pe azalaki moto moko te azalaki na kati affaire ya 100 jours te. Mais ça nous laisse penser et à partir ya minute aussi koyo boyeba te makambo nyonso oyo Kuli Media TV aza koloba à travers moto oyo aza liboso na bino na kombo ya Ombre Lili toza koloba ngo avec sous réserve toza koloba ngo na conditionnel toza ko réfléchir. Juge Raphaël Nyani, audience ya lundi et Sili. Alobi na biso que non, RTNC, bozo antenne na bino bokata. Ba rumeur eza kotambola na banzela kisasa. Ba rumeur nini bandeko na ngai. Toujours na conditionnel. Dernièrement, toya koloba na bino que il paraîtrait que juge akinako mona matata mponyo nzoka ndezaki bongo te buta mutu matata mponyo limbisa na ndenge totiaki yo na kati ya bakonditionnel na biso na ndenge masolo elobamaki nzoka ndeza nango yo te toujours kaka na barumeur oyo eza kotambola po tokoki kopesa pe rumeur en attendant to trouver ce qui est solo toi lokuta po ya matata mpono toyo komona keza lokuta toyo kozongela bino poto yo sami ezaki nango lokuta
Mais Oyezako Tambola pe balobi, il serait possible que ça la solo. Toujours dans conditionnel. Balobi te juge nyani ye et longona équipe nyoso. Oyaba avocat collectif yaba avocat o bazako représenté partie civile l'État. Na mokolo ya lundi 25 tango ba outi audience. Bakeko statué likambu ya demande ya liberté provisoire ya Vital Kamerhe. À l'issue ya ba débat na bango bakamatani bango nyoso inde direction oya kokuta na nani il se pourrait que bakenda kokutana na François Béa. Andeko na Kuli Media TV na zoloba na conditionnel bolandanga na bokebi na conditionnel. Il se pourrait que na juge wana toza mokolo lundi na équipe nyoso équipe par riposte était équipe nyoso ya collectif yaba avocat ya partie civile pe l'État bakamatanaki après ba débat na bango délibéré pour na au statuer likambu ya demande ya liberté provisoire ya Vital Kamerhe bakamatanaki bango nyoso inde ti oya komona François Béa oyeboyebi. François Béa ayambaki bango pe bakabwanaki na pokwa wana ya lundi. Mais balobi lisusu na ba rumeur ezo kotambola kaka na banzela na biso ya RDC ezala na côté ya Kisasa ezala na côté ya ba province bato bako nimanyima bako yimayima bako lobate. Le lendemain mardi lisusu tango mwasi na yaza koyebisa biso nyoso ke non papa Raphaël akendeki mosala na tongo ndeka kendaka azongi na ba 16h. Mais entre kokende tongo ndeka kendeki na kozonga 16h, il se pourrait lisusu que papa Raphaël kaka juge Raphaël akendeki sikoyo ye moko sans ba collègue na ye sans ba avocat mususu inde toujours tina oya komona susu François Béa. Il se pourrait kakendeki po bazolo banding wana kelika bongo. C'est maintenant à l'issue ya rendez-vous wana que aye kozonga na ba 16h 16h30 na ndaku na ye pe na ba 18h ayebisi mwasi na ye kazwa koyoka bien mingi te ake kopema amati likolo na ndaku na ye ya bandal boyebi biso nyoso bandako ya bandal ezaka ba duplex eza na étage ba chambre ya likolo na se ezaka salon cuisine amati likolo kokende kopema na chambre na ye esika pe baya kokuta ye na mwasi na ye na ba 21h30 apike crise oyo etindaki babenga bato baya mbangu ba ambulance ya kozwa ye po bamema ye na hôpital. La suite on connaît. À qui profite le crime? Bandeko na ngai toyoki batu ebele balobi que non euti na UNC Vital Kamerhe ndoki Vital Kamerhe mutazako luka mais à qui profite le crime? Parce que Vital Kamerhe tokende pai tozonge pai bandeko na ngai il est en prison. Il demande à être libéré provisoirement. Supposons, réfléchissons un petit peu, supposons qu'aujourd'hui Vital Kamerhe, étant en prison, envoie encore des émissaires pour tuer le juge Raphaël. Qu'est-ce qui adviendra de sa situation? Est-ce que Vital Kamerhe sortira de prison? Parce que tu os supposé que ceux qui jugent à Koufi et Zalakandengenin, ils ont risqué déjà va changer équipe Mobimba ou ils ont hollandais là dossier Nabino. Donc, il faut Satan.
Est-ce que Vital a posa revendre dans la prison, toi na posa robima à prison? Ce qui crime wana ezouta côté à UNC. Ce qui crime wana et outaki côté à UNC. La conditionnelle toujours. Et qu'on profite de Vital Kamerhe. Donc, je suppose que Vital Kamerhe n'a aucun intérêt. Yako Boma juge wana. Et puis Vital Kamerhe. Toyebi lelote to utine mwa musika. Aleka pe na makambu ebele. Batupe basala e makambu ebele oyo yemoka se senta frustré. Mon coloni toyoka ke mutu moko boya azaki na problème na Vital. Babomiye. To Vital abomisi ye. To tozoko mituna Vital mutakoza na mutabomisa ki mutu wana po bazaki na problème. Mon coloni toyoka yango. Bokolo balanga peut-être que non, et l'ogonio c'est dans les bandeli nango. Mais maintenant ma question est celle-ci, à qui profite le crime? Parce que Vital Azana le voit. Supposons que Vital Azaki libanda. Et que oui, bah bomi juge pour bazoni ngaba kangaye. Ah oui. Là tokolo ba oui, Vital a cause à la peine à katia ba makambona po a boy kokota prison. Mais lui est déjà en prison. N'oubliez pas mes frères et sœurs que bandekonanga kuli média bato ebele bazana no libanda bazana kati ya dossier, mais dossier wana na niveau ekomi pour na clôturer lelo pour na likambo ya juge. Niveau dossier on ekomi oya liwa ya juge elingi kolakisa kaka biso ke oyo ezoya na sima na cadre ya dossier ya 100 jours ezana bato ebele baza likolo. Bato wana nde bazolinga bakangisa munoko ya ba juge. Le fait que le juge là soit décédé, il faut boyer bayango na mituna bino bandeko nanga, c'est que juge wana azwaki déjà ba demande, c'est-à-dire ba offre. Ba tindela ke déjà batu po ba ko meka ko pesa ye ba mbongo. Et je parie ka boya ki ba mbongo na bango o ezo memaye na liwana ye. Juge wana, je suis pratiquement sûr qu'azalaki incorruptible. Aboyaki bambongo na bango, alingaka ke na likambo etina suka, yango écoute ye vina ye. To salikaka analyse na biso, nazozela bino comme d'habitude, botindelanga ya bino ba question, toujours na plus 33 6 33 ba SMS hein? Papa, maman, s'il vous plaît, ba SMS ya ko benga bozona bino ngate pona yambaka yango te. Na évité combien de fois na olobango na yambaka yango te. Là na yaka kotala yango ba mona ba misu ba bengi te. Plus 33 6 33 75 c'est oyo ba bengi 75 na munoko na biso na ba congolais kuna na kin 37 07. Je répète. Plus 33 6 33 75 donc 75 37 07. Wana na cadre à SMS. Na cadre sikoyo ya kotindela ngai to question na yo omoni ke na SMS moi moyen te obi tinda na email. Okotindela biso na KMTV. Après KMTV et Kangami Kuli KULI mediatv@gmail.com. Je répète. KMTV Kuli mediatv @gmail.com. Nazozela ba critique na bino, nazozela ba question na bino, nazozela to développer ndenge to développaka, mais na bato baza censé. Na bato baza bato ya mayele. Na bato balingaka dialogue. Na bato balingaka partage ya ba idée. Na bato ya mafinga te. Merci na bisa bino. O nyoso afingaka ezala toujours poubelle. Oyo nyoso azawana pona kofinga akobanda phrase na ye na kofinga azangi argument eza poubelle. Je discute avec les gens sensés. La repèse ma réponse na bato baza sensé. Voilà. Oui, salut tout le monde. Nous vous invitons tous à rejoindre notre chaîne Kuli Media TV
il y a levé Ombre Vita. Donc abonnez-vous massivement car ndenge ezala bozala na société. Bilili ya bien ezakuna bozaba Feli Musikayama. Ba Nathalie Birda baza toyembela bino ya danger bon mona ba potebilo nyonso na kati ba musique ezali ba actualité tout ya monde eza na kati donc boza desute hein wana touti kolongwa na likambo ya juge na biso na procès ya Emmanuel procès ya Kamere. Deuxième sujet na ngai ya lelo na ngina lobela mwa muke eza likambo ya ba saut de mouton. Tomoni na bilili saut de mouton moko esili. Je pense que il faut un saut de mouton ya batete là. Ce qui a batete là té, je pense qu'il faut un croisement ya 24 novembre. Ouais, boulevard 30 juin na 24 novembre. Il faut un saut de mouton là. Ba laxi biso bilili ke sili Ils zelaka baya ko inaugurer yango. Bande ko nanga na zan na vrai. Pe désolé à voyer sabino que saut de mouton wana. C'est bien bonné to moni chef d'œuvre wana ndenge sili eza kitoko na buto ezo pela ba mwinda ne bozo mona wana na ko eza na moi. Mais botala bien saut de mouton wana na ba pembeli nango nyoso eza na ba fissure. Ma beleza ya ko bukana, c'est-à-dire on dirait zelo ezalaki mingi tango batie ciment et kena bambula oyo ese bandiko e bandiko mema nzela pembe na saut de mouton. Saut de mouton na et retenir combien de temps? Makambo oyo tozo tala ya ba procès to to landa ba mbongo ebimi belé na RDC pona makambo ya kosala ba saut de mouton pona ko kosala ba œuvre na kati ya mboka to ba projet moko ya mboka. Il faut ça la me rappeler na ba compagnie ba ebi musala. Il faut ça la me rappeler na bato. Pour ça la ka ba appel d'offre. Même sur le temps ils ont mukene bolobaki que moyen pour ça la appel d'offre raté. Il y a moyen de gérer tout ça. Il y a moyen de faire des appels d'offres et puis tout ça ba compagnie musupe na mboka na biso ya ba congolais ba ebi misala pe kolika ba miyi bioyo bazozo ba mbongo pona kolia bango na ba famille na bango. Botala bino moko ndenge bozomona wana ba fissure oyo nyonso eza autour ya saut de mouton wana. Toboye koma lokola tomonaka ya quelques années na nzela na biso ya aéroport ndenge ba passage wana pétonné oyo ezaka likolo côté ya njili soko leki kaka njili na ba eucalyptus oyo bakata nyonso toaki na ba passage moko boye moko ekwelaka bato bakufa na côté njili. Je sais pas si les gens se rappellent toboyi saut de mouton ya okwela ba voiture ndenge wana. Essayez de revoir ceux qui moyens ali même ceux qui va inaugurer en haut mais botala quand même problème wana à partir d'ingénieur au batanga penza makambo batala sol wana nyoso soki eza vraiment retenir et ceux qui tenir bien et bozala eloko malamu po na bana mboka bazwa ba accidenté. Voilà baninga na nga pona dossier ya saut de mouton to leki sikona oyo ya misa to na ngana lobela lelo bolimbisanga. Je suis un peu enroué. Dossier ya maman Mimi Chibola na pasteur Mukuna. Mama Mimi Chibola ndenge boza ko mona ndenge na ko tiela bino bilili na minute oyo ba uta ko mona ye weekend oka avant ebanda na banque moko de la place na kati ya Gombe. Bozomona na kombo ya banque wana en train de déposer de l'argent sur un compte et accompagné d'un monsieur. Maman Mimi toyebeli libala te toyebeli pété katambola na bagarre du corps mais apparemment ndenge za kolobama toujours na conditionnel que moto wana zaki pembeni na ye aza moto ya batu moko boye tokotangela bino bango prochainement. Azali moto oyo ayaki na mbongo epa Mimi pote Mimi azwa mbongo wana bino nyonso bozo rappeler que maman Mimi a se présenta qui na audience oyo babengisa ki epona ayako sala lisolo na yenga porter plainte contre pasteur évêque Mukuna. Maman Mimi ayaki te
Et comme par hasard, une journée après, ils ont retrouvé couverte. Il y a foulard pour battre la banque Morona Gombe en train de déposer une somme d'argent importante. Ndenge balobi. Et accompagné, il y a Moutoyo, Azaki censé que sa réponse à bateau va pesa imbongo pour na bate oui, azui mbongo peut déposer on a compte Ndenge et longo banaki. Maman Mimi Chibola a fundaki pasteur Mukuna pour na viol. Maman Chibola pe abetaki di solo ye muko ke babenga ye 4 fois na pasteur Mukuna pe akenda ye muko. A telemi lelo babengi ye a telemi akei. Basali yo bakora sala na bureau. Maman Chibola zongi azu ba papier ndako te. Babenge deuxième fois a telemi akei. Ya liboso kutelaki na conseil pe ya famille na ye ba puye ye. Ba yebisi pe non mama kende. Po ezaka bongo, moyen muso ezate. Deuxième fois pas akei. Basilani na bureau. Maman Chibola vandite troisième coup de filet. A dit ah papa. Pourquoi ni osanga boy? Ma telemi akei susu. Yami ne bino mo bandeko bomona ki yango na ba réseaux sociaux. Mama Mimi yemoko abeleli na monoko mboka. Yesu wani. Mama Mimi abeleli Yesu wani. Na monoko mboka. Mais à quel tribunal à l'objet que va violer qui est. Nous avons retrouvé dans les réseaux sociaux, à déposer un bongo, à boyi koyako, pour plaider, pour ça la plaidoirie naïe, il fallait à ça. Voilà, nous avons retourné la même question, à qui profite le crime. Nani azolinga pasteur Mukuna, atikala na prison, nani azaro pesa mimi mbongo, pote mimi akunda pasteur Mukuna naba accusation lokuta. Pour rien que on a l'accibino les 4 appels au babenga qui est viol et zalara bongote. Ba image tozwa ki même so kezaki montage, même so kezaki montage te, to mona ki nulle part que bazo violenté mutu. To mona ki 2 personnes bazana consentement na bango réciproque na acte bazaro sala. Poto yoki kombo ya tat ya Yesu wan. Toyoka ki yango. Bolimbisa. Toyoka ki Yesu wan. Alors botika biso ba juge na biso comme d'habitude bosala mosala na bino na ndenge état de droit et sengeli. Pasteur Mukuna il faut abima à continuer éveil patriotique nae. Bolimbisa. Voilà. Bandeko ya RDC bazako lela to ya dollar. RDC mobimba ezako lela to ya dollar. Na minute on azako beta bino lisolo bandeko na ngai soko za na Lubumbashi. Na kati ya mboka ya Lubumbashi. Olobio ko somba loso na yo. Na mwa soso na yo. Komeka kutu te otala kota misuni po Lukaka moi soso peut-être ma tembele, moi loso. Mais le problème est na yo ya makasi eza ndenge nini okokotisa ngo na ndako na yo. Bozako mituna me makambo nini ombre za koloba. Naza ko répéter bino. Lelo yo na Lubumbashi. Mboka oyo bino boyebi mboka ya Moïse Katumbi. Oyo azako vanteler biso à chaque fois que non mboka eza bien bato ba komo zwa $100 domestique na Lubumbashi koma ina $100 na tango ya Moïse. C'est-à-dire ba domestique on ba kini bazwa ba 40 ba 50 mois mobimba na Lubumbashi ezaki imposer que moto na mosala na yo salaire ya liboso eza $100. Lelo yo même mboka Lubumbashi wana e komi soko sombi soso na yo na loso na yo lukanzela nini okoya komemela mona ndako na yo pote ba voisin ba mona te to batu ba mona te
pour ceux qui ba moni ba roya ko visiter on a butu bozomona niveau ya nzala et koti na Lubumbashi mboka ya minerai mboka ya cobalt mboka ya cuivre mboka ya manganèse bozomona niveau batu bakomi na nzala na Lubumbashi bakomi ko bomana mo babandi baye ko kotela opo ba monaki yo memaki saki ya loso na soso na ndaku na yo. Et puis baza ko yiba yo na butu na Swahili, c'est-à-dire ba bandeko na yo. Baza bandeko ya mboka moko na yo boza bandeko. Baza ko yiba na langue mususu te, bazo yiba na Swahili. Yangwana bana mboka RDC batomboki po dollar lelo ne to lo baboye. So ozana 5 dollars. So ozana 10 000 francs. Ozana 5 dollars. 20 000 francs. Ozana 10 dollars. Na outil RDC na mois d'août 2019. Na outil kuna na bana nangai. Dollar ezalaki na 1650. C'est-à-dire 1 dollar, ils ont acquis 1650. 10 dollars, ils ont acquis 16 500. Papa Félix, aloba peuple d'abord, maloba ya papa na ye. Mais lelo, maloba ya papa na ye, aloba tozomo na ngote. Tala dollar, banda sale loka malamu moko na mboko papa Félix, atongela biso mozole ya papa. Eloko ya malamu asalela biso na mboko yo, yango wana. Atongela biso mozole ya papa Etienne Tshisekedi. Oye etikali nyonso eloko te. Ayebisaki biso année 2020, année ya action, première action coronavirus, deuxième action cash-nez. Papa, tokosuka wapi? Dollar yango ezokoma 1 dollar na 2000 francs. Papa zomona to azomona te. Masango baloba na biso to konyata lokola bakayansa ekenda wapi? Sikoyo koronia ekomi konyata biso lokola bakayansa. Nzale ekomi konyata biso lokola bakayansa. Papa tokosuka wapi? Papa en tout cas passe. Soki nzambe akobandela mokili. Soki nzambe akobandela mokili napona na ngai ataka mwa Rwanda Brazzaville to Gabon na kende kovanda ke na Congo oyo po na moni susu mutu ya mutema malamu te na mboko oyo akobongisela biso mboka tozo kemba fort neti ngai boye na kopera dollar de pied mata na ebite mokonza mboka so sa ni na mboko to ebite nzambe ma asungaka po dollar ve ndenge mati to futela ba palais likolo mais merci na mokonza mboka po ne loko moko. Les lots 10 dollars est commis 20 000 en l'espace de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. En l'espace de 9 mois. En 9 mois, Mbongo Nabiso est dévalué, n'a plus de 45 ou 50% presque. C'est-à-dire 16 500, 20 000. 3 500 Mobimba et Bakisami na 9 mois pour le même dollar. Ils ont mawa, ils ont soni, ils ont passi. Nazo ebate mboka ezo kewa pipe bazo salanini. Ba gouvernant. To bato bazo gouverner. Botala makambo pona bana mboka, botala makambo pona biso, boyoke la biso mwa mawa muke. Ils ont passé. Que Vital Kamerhe. Comment on appelle son directeur de cabinet on a Kofi Annan directeur de cabinet. Bon on a boulot et ça là. Bon on appelle que boulot et ça là, on a parlé langue.
n'a besoin de dire, c'est-à-dire on appelle que boulot, c'est-à-dire pourquoi quand il y a monde, quand il y a politique, les mêmes personnes. Pour l'amour à Congo, dans le banana lingala bi français. Mais il faut qu'on ait un parti politique. Justement, Congo est pour la politicien, Congo est pour la bateau balinga Congo vraiment. Les politiciens peuvent balinga Congo, mais dans le moment où boye, comme esclave, il y a une coalition, il y a un pacte. Mais chaque jeu a un rôle, il a une règle. Mais si le Congo est allé, j'ai un bangoté. Congo est scrable, Congo est jeu de dames, et ça la motte camarade. Non, Congo est allé, Congo est allé, moi bateau. C'est ça mon problème. Tout ce que tu dis est vrai, sauf en ce qui concerne le Congo. Bako ça dans la Congo. Expression chaque nid a son jeu. Le Congo n'est pas un jeu, il n'a pas un jeu. Le Congo, il faut l'aimer, il faut le servir. Voilà, Bandeko Nangai. Pour Nanelo, je pense que Masolo Nabiso est commis à Soukanango. Tous à cause de la procès à lobby. Tous à cause de la toyeba à qui profite le crime. Ah, on va commis comme Nabiso ba juge. Tous à cause de la totale qui va remplacer le juge Raphaël. Qui va remplacer le juge Raphaël Nani Ovumu na poste ya président. Nani Arozala président ya audience wana. Et ceux qui babomi juge wana, j'espère que babomeli était pour bâtir la biso mutumoko basi wa pesi mbongo. Pour na kosenga susu na bakonzi ya mboka que juge oyo ako remplacer le juge décédé Raphaël Nyani toyeba vinaye eza ndenge nini azana ba bien nini asomba bandako nini état na ye nyoso civil na oyo professionnel faut toyeba ngo na financier na banque na ye azana mbongo nini lelo pour lobito yo kate kazalaka na 500,000 moko boye ya ye moko te. Juge wana il faut pas pesa bisoye pour l'élé. Pour ne pas dire des gros mots. Pour l'élé, c'est-à-dire azala pena azala ya kofungwama. Toyeba ya ye azala transparent. Pour oyo to uti ko perdre aboya ki mbongo ya banguna yango babomi. Bandeko na wana tiki bino. Guy Galé le rassembleur, Yvon Masunda, Yoyo Alpha, Marc Kousma Kindundu. Wana batunanga ya kati. Na robakisa lisusu. Tiska Skunter Tiska. Zinal Lobota. Mama Zidane Lobota. Boyoki komona boyebi yango. Oya yebite agoluka. Zidane Lobota. Ça a un plaisir mingi dans la télévision. Voilà à peu près Batoyo Nazaki Yanga ya Rotika Lelo. Na Bosani Pete, Motonanga Lambio Siko. Michel Douda. Willy Simos. Bao Yangai. Botika la malamu, peto mona ina mikolo ezoya. Merci.